marqué VL. Non, non, c'est pas du Valentino, mais ça VL. Pas commis very love, je crois, very luck, un truc du genre. A commis en bongo, alors na bilo commis balenga encore sepela nango, na misu nanga parmi tant d'autres ezaki wana. Na zui yango, après eux eza musala nanga, je peux pas mélanger musala nanga nandaku na vandi. Na panza carton nandaku nanga te parce que na ko panza nandaku nanga te. Pandi carton na kasavubu. Na bengi maman, maman na pandi carton na travailler en tout cas na longoli biloko ya ba maman nyonso bilamba o etikali maman na bilamba en vrai koloba na ngana pona na poni na moni robe chemise moko ya orange na robe moko ya rouge en tout cas biloko na poni ya wana nayebi que parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes lelo ovanda babengi 1 kilo mo eza awa 10 kilo moko eza awa ou en tant que bato ndenge toza boye soki ba offrir yo cadeau en tout cas olingo lakisa mutu wana ke cadeau nous na considérer yango. C'est ce que je fais. Maman Mélanie Tindelingue Elamba, na Rozo Elamba na lati, je vais me présenter pour maman monaki moi nananga à considérer l'eau que maman a payé. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc na zui Elamba na lati, na sali nango tournage. Et lelo toza acteur, to yebi makamni le kaka. Lelo na mon na biso, ceux qui ont Elamba te en tout cas, un peu pour apparaître, ça sera difficile. Il sera vraiment difficile. Yebisanga lelo elamba moko ekoteli oyo ya sika ovandi ozotala yango pendant 5 jours pendant que bazobenga tournage à chaque jour soko olata yango te mpo na nga namoni mama akanisi mwana ye abakiseli ngai eloko moko ya plus na kati ya bilamba na nga wi nalataki nalati vraiment en tout cas nalobi mama fo mona ndenge mwana kosape capacité ya maman mes chers batalaka yango te. Maman soit capable de payer yo li patali pani à 100 francs liango. J'avais pas besoin nazana mona maman pesinga elamba ya 5 euros. Ah, yem tana France. Pour nya pesinga ya 1000 euros te. Pour ce maman zoinga ya 5 euros. Je me suis dit maman pesinga bilamba. Na suis elamba nanga na lati. Nebi que soit na leki na tournage maman ko sepela oloba moi nanga lati elamba maman pesa ki e. Voilà, c'est tout ce que je fais. Après, il a fallu que na kabola biloko ya baveuve. Na ye kozwa carton, appel ya carton ezwaki nga epande na ngai ezwaki nga na novembre. Nazo na ye kozwa carton na mois de décembre. C'était vers la fin. Mois de décembre vers la fin, on est tous comédiens. Bon, on n'est pas tous comédiens, mais bah comédiens bazawa. Ou bien toza biso so batu tosala musala na ba festivité, soko za patron na yo moko tu te dis na mi pesi repos. Soko sala pas mutu ba opesa yo repos. Je me suis dit bon, nazo un peu de repos, je vais répondre na début de l'année. Dans une activité mon corps remettre pardon na un orphelinat et puis ko kekomo na ba veuve musu. Na kaboli biloko tangu na fongoli carton na moni biloko ya mutu na mutu na bengi ba veuve maman nanga allo ba maman eza na maman moko akanisi bino aza ndeko na bino veuve akanisi bino atindeli bino koli eza na maboko nanga boza na paquet mutu na mutu aza na paquet na ye awa baza ba maman nanga nasala na bango émission après eux mais nakutana na bango hors caméra. Na sala na bango émission après et il y a d'autres na benga bango mes copines. Na sala na bango émission après eux mais il y a d'autres na solo la kana bango. Ils ont entre moi na ba maman na ye. Alors na bengi bango, je me suis dit bon. Et koza kitoko ponanga carton na komi après Noël. Na zui carton après Noël et comme déjà bande kalamination après Noël. Na lobi rozala kitoko ponanga na ba maman na qu'on se retrouve encore. Tout ça la net échange de vœux et puis na remettre bango ba kolina bango maman Mélanie Tindaki wana ezalaki lokola pona nga na moni échange de vœux puis fêter avec ba maman nouvelle année et puis voilà dès quand na sala na bango to kokutana na kuzu ba biloko mo bon alors na benga ba maman
ntango ide wana ye nabengi maman Mélanie nayebisi nga alobi maman naketala baorphelin na nga na fin de l'année natali baveuve na nga alors nasepeli baveuve na nga ya après eux baveuve ya baartiste na vanda na bango tosala échange de vœux je veux en profiter comme eye na compte ya après eux je vais en profiter pour na merci. Oui, on avance. nalobi bon je vais en profiter mpona solola na bango toseka tomonani te tout alors nakomi kosola bamama toseki na compte ya rencontre wana je vais quand même kopesa bango bakado na bango esalaka échange de vœux et comme toza na bachaîne YouTube comme paye na compte après eux ekosala bien okende na compte après eux partenaire mo amonani aservir bamama tofete ensemble tokotisi yango na chaîne YouTube. Ah, ma fille, c'est une bonne idée. Ngabi, ok, maman. Au voter, adopter. Ok, c'est bon. Je vais les faire comme ça. Il s'est fait que le 5, je devais reprendre mes activités. Mais le 5 janvier. Mais le veuve était déjà au courant que Coquette vraiment a la colline à Bissou. Parce que Bengaki ba veuve. Elles étaient au courant que Coquette vraiment a la colline à Bissou. Alors, il s'est fait qu'il y a eu empêchement parce que l'état de santé n'a vraiment ezalaki bien te. Lelo na kibomoto na biso ndenge tozalaka na biso. Atosali moi fièvre mo lobi te. Comme moi nzoto ya makasi na kina tournage. Atosali moi fièvre mo lobi te. Na meli na ngelo mo ko kitsanga fièvre na keboye na saliboye. C'est ce que je fais. Alors je me suis dit makasi ezana na meka na kei j'ai répondu na activité ya ba orphelin, il y a d'autres veuves et puis voilà na bengi ba veuve mosusu. Il s'est fait que le 5 j'ai repris ma kamususu nazaraki nango tant penza epesaki nga te et permettait vraiment te que na remettre ba veuve biloko na bango. Alors na bengi ba veuve. J'ai commencé d'abord par appeler maman Mélanie. Allô maman, j'ai repris mes activités. Allô maman, toza na makambo ebela kosala en tout cas, j'ai compris que kobenga ba veuve lisusu to kuta na ko rassembler bango le 5 et ko permettre nga susu vraiment te faute de moyens aussi parce que na komaki déjà na robimisa bimisa moins ebele par rapport à santé nanga oyo ebanda ko déranger nga déjà depuis mois de décembre na début. Alors nalobi maman na koluka moyen moko Koli et atteindre ma veuve. Ça l'a sûr que Koli est atteindre ma veuve. Mais de là, on a bimisa lisusu na banana bango tout ça neti moi fait moukier et si ma lisusu te ça va plus permettre. Maman lobi nanga OK d'accord, on contacter ma veuve oui, na contacter bango. J'ai commencé par contacter ma maman Mado. Maman Mado Mandolina n'a pas dit par contacter maman Mado. Tu vois les colis que je devais vous remettre, fallait na sala mo eloko moto kutana to sangana mais moyen ezali susute alors na kosala makasi eko atteindre bino kaka mikolo yo. Nazo sekisa bango kutunga bi bolati te na Noël colis na récupérer colis après Noël. Bolati te na bonani atosisa nyonso les 5. Mais du moins bozali na bilamba olata atika batu to se débrouiller pour to lata koke toza bongo po nini après e bengi tenga bino boza calme to sangana les 5. Et occasion esalaki que tokutana susu te vu moi baempêchement naye kobenga bango na bi maman nazalaki empêché en tout cas maman Mado je vais vous rappeler tantôt pour mutu na mutu ameka quand même kozwa koli na ye oyo batindelaki ye nabengi bamaman et kosala que après ça alobaki na baveuve j'ai appelé maman Yvette qui est la veuve ya papa Mundweri. J'ai appelé maman Da Silva qui est la veuve à Papa Lisala Ngomba. Nabengi bango, nabengi maman Mandolina, nabengi en tout cas le veuve. J'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef. Malgré que bango ezaki moi pas si ya maman Charlie, maman Rose, la veuve à papa Doudou ko bango ezaki vraiment pas si. Mais nabengi bango na saki fond na zi bango na lobby na koya kotika. J'ai appelé maman Yvette na lobby yo za moi musika.
mais permettre que baningo baza pembeni nanga bazwa avant yo. Na bakoli wana il y avait colis ya 8 veuves et puis orpheline moko qui est maman de la paix, orpheline ya maman Ewaso. Parmi bateau na sali na bango émission après eux parce que bakoli eza bakombo eza bateau émission après eux. Nazui colis n'a que déposé chez la veuve de Yadadi Dikambala qui est maman Gisèle. Na pesi e colis et voilà. Tokangi photo na maman Gisèle, totindeli maman Mélanie. Maman Gisèle a salé maman Mélanie voice, maman Mélanie merci, Nazui Kolinanga et tout. Je vais vous montrer la photo, je peux peut-être envoyer de voice. Oh yo, je sais pas si vous recotez ça. Na katia bani na bino. Alobi maman Mélanie Nazui Kolinanga. Ah, Nazui photo na tindi. Ozi Kolia et puis na katia carton aux ezaki en vrac, nazui sac à main, abiloko nakutaki en vrac, nazui sac à main, il m'a plu, et c'est peli sakinga. Na pesi maman Gisèle. Na ina tikelenga bi ah maman Mélanie pesi biloko yo et tout, nazui sac à main na déposé. Et puis to sali otokoka ko sala. Après na yo luka maman de la paix. Na ese maman de la paix. Koli na yo na yo tikolo wapi na landi eti na tournage place palazala, na déposé koli na ye. Maman de la paix a sali voice, maman Mélanie, merci. Je suis Colline, n'est pas coquette et tout. Maman Mélanie a dit, il n'y a pas de quoi et tout. Maman Mélanie a robenga. Tu souris na maman Mélanie, va souris na maman de la paix. Ah, merci. Moi, on a un autre salaire, mais tu fais comment pour comme il va venir? Ah, oh, batunanga. Ils ont ça dans la salle après eux. Moté mananga. Je l'ai fait parce que dans mon arango, ils ont vocation nanga. Eza appel nanga na bengami pour servir nazo sango pour rendre service na kotika la kolekate na yebisa mutu pardon tindelanga eloko boye pour servir ba veuve non naza mwana soki na moni place mo ona weko sunga mama mwana opasi ya koli kosunga mama o papa tikaki na kosala yango alors na esi maman Mélanie ngabi non maman il y a pas de quoi nazo bunda tozo bunda na kama me ba maman bozo ba koli na bango. Et au ça après maman de la paix, en tout cas santé nanga et comment qui ko déranger. Hormis musala fallait na zonge la lisous. Nazaki vraiment la santé bande ko répondre sous penza te. Les autres peut-être diront que tout monde na ba tournage. Lelo ndenge toza boye toloba bango to comment ko travailler na taux du jour. C'est-à-dire moto azo tourner presque tout le temps azo kotisa mwanda. Parce que aye awazui. Mais tant qu'on peut vendre si comme rozo kotisa te tu ne fais que kobimisa. Na ba hôpital na biso alelo, tant ozo luka ozala moto ozala en très bon état de santé, en tout cas tu dois payer les prix. Naza maladie. Donc tant que santé répondre mwanda mutinde na oso na bino boye, je suis encore malade. Ndenge za la robandi ko répondre des forces, je me suis dit il y a un vent, naza na bato oyo batalakanga, naza na bandeko, naza mwana oyo aza na ba maman, aza na famille. Alors pour na kokitisa mitema to ko éclaircir ba oyo balandakanga, je dois essayer d'expliquer le fait. Nde bomoninga liboso na bino. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. Naza vraiment rétabli promptement T. Mais le coup la force est ça. Kaka ndenge na salaka force ya kolekata na caméra ko tourner pour avoir ne fût-ce que quelque chose qui permettre nga na somba bakisi na bambongo nazo bimisa na ba scanner nazo kotaka na ba hôpitaux nazo kendeleka zonga. En tout cas makasi wala pe yango na suis lelo pour expliquer. Nathalie nzoto comment déranger na lobby non. Mutu nyonso na utolo bango ne badeli so bakoteli eloko asika motema na bi ba maman nanga boye baza leste baza bezo bamona eloko oyo batindeli bango na bandi kobenga maman Mado. Ah mandolina parce que tobengaki mandolina en tout cas naza susu na moyen ya koya kotika bakoli te wana eloko wana ezosala na mois de janvier moyen na kotika vraiment biloko eza lisusu te parce que naza na makambo ebele ya kosala. Maladie nga naza nango, je peux pas montrer à tout le monde que nazo bela boye.
nazosala boye nazozongisa boye il y aura tel oyo akondima nga, il y aura tel oyo akondima te, mais akoki koexpose état de santé nanga mpa mutu nyonso te. Maman naza maladie, en tout cas naza bien te, tant ils ont empêché te, ils ont permettre te plutôt, excusez-moi. Est-ce qu'il y a moyen mutu na mutu azwa biloko na ye? Koketi biloko eza wapi? Ngabi te biloko eza na Kasavubu na venu Luozi. Na kozwango facilement ngabi maman. Okozwango facilement. Ata naza te, il suffit. Obenga nga koketi na kezwa biloko. Na kosala signe pour nous biloko na yo. Nazo mkoninga maman ta sikoyo. Babenga nga kaka. Moi mon problème ezaka nazo preuve que mutu tel azwi koli na ye. En tout cas nasali effort na bengi ba veuve mususu na ebisi bango likambo wana. Ok, d'accord, tokoleka. Natie nzambe nanga témoin. Veuve aleka lisute. Nazo appelle la veuve T. Après, il y a eu maman Mélanie. Maman Mélanie a benginga. Mais comment ça se passe comment avec les veuves? En tout cas, maman, nazeli ba veuve, na moni bango ba benginga. Mais active toi mais kako benga bango bi OK maman nazo benga bango. Na bandeli ko benga ba veuve. Ah kokete ngabi maman eza na Kasavubu. Bokende bo récupérer biloko nga et ko permettre nga lisusu te. Mais dans l'autre temps, soyez sengina qui ne place moko ou deux je peux tourner na semaine na tourner 2 fois et puis je reste à la maison. Nazala bandeko ba komaka nazala bandeko ba programmer nga na tournage après les 5 en tout cas na longola ya tournage ya mutu nyonso. Oyo kutu ba monenga na 2 pièces je crois ba silika makasi to ba monenga na 2 tournages. Makoko longoli ba tournage na biso nyonso mais comment tourner? Je devais avoir un truc, quelque chose, on a aucun côté sapé. Au vent d'aller l'autre, tu as des milliards, bimisa, bimisa, bimisa. Tu es au tic à la par terre, tu vas te retrouver avec l'autre côté, surtout un problème à santé. Alors, na ebisi, na bengi bango, na bandi pa maman Mandolina, maman, tala, boya kozwa biloko na bino, koke tokoleka, olobaki Kasavubu, Kasavubu, tala, tala, tala. Bokende moment nyonso bokende, temps nyonso bokende, mais ngana zoka preuve que bozwi biloko. Ba obenga nga non permettre bango bopesa bino biloko. D'accord, soki naleki te na otinda mwana. J'ai appelé maman Yvette, la veuve maman, il y a papa Mundori. Maman Yvette a dit coquette, en tout cas je suis loin. Naebi ke yo, jour nyonso kozwaka ton, oyo otikela. Na bengi ba veuve mususu coquette tokoleka, tokoleka, tokoleka. Ba maman batu basi bakoli, je peux pas kolobaki ba maman batu. Basalaki soki ndeni peut-être maman nzoto pe koki déranger, soki nga kutu jeune déranger. Ya mususu bazoi temps lekate. Après j'ai reçu l'appel de maman Mado. Après temps moko, maman Mado bengi nga isina coquette ba bengi nga pa maman moko aza na poto, alobi atindeli nga biloko pa na yo na ke kozwa nga bi mais maman Mado. Kaka maman wana oyo atinde biloko asika eza te. Kaka maman wana atindaki biloko yango yango kaka eza oyo il faut ya o récupérer. Kaka yango nga bi oui maman kaka yango. Ah dans ce cas nako ya kozwa. OK d'accord, problème te. Na komi kozwa bapela ba veuve mususu. Koke fallait to ya kozwa biloko, koke nga bite kaka biloko. Ah kaka wana mais boko ya kozwa mkoni. On va passer to ya kozwa. Maman Mélanie yo benganga. Koke ça se passe comment avec les veuves? Nga bi non maman, ba bengi nga balobi que otindi biloko mususu. Mais nga nazaka na bakoli na bango wana. Maman Mélanie singa excusez. Te nga na yebisi bango parce que nga na émission na nga so to sala émission to silisi, il faut inviter pesa numéro na ye. Na ebisi bango maman Mélanie a prélevé les numéros benga à chaque veuve na ebisi bango que baya kozwa biloko oyo wala kanga binde bazo benga na ndi biloko akala biloko asika habite kaka wana remettre bango. OK mais lukata veuve moko comme yo moyen de permettre bien et rendre un service à bien. Na ko benga maman Mado Mandolina. Allô maman. Tala, venez récupérer, mais oh maman Mélanie, oui, elle s'est engagée à Kozouanga, ok, ya Kozouanga, au Cameroun, la baninga, et ça problème, c'est comme vous avez une réunion à Bino, ok, d'accord, s'il n'y a pas moyen, na otinda mwana oyozo. Na vandi na zeliba ya otibatinda mwana, na monité, en tout cas, place sur la tinda bango, place sur la tinda bango pour récupérer biloko. Na moni appelle monte ba benginga, que mère, neza boye, ba tuba ko récupérer biloko et tout, na monité. Après, il y aura maman Mélanie qui va m'appeler.
mpona koyebisanga ke non kokete nga naza veuve oza mwana nayebi yo te mwana nanga liboso bokoki ozala age moko j'ai 9 enfants napesi biloko ya bamama veva bato pesa bango biloko na bango nalobi mama nasoli na mama Mado kaka ndenge olobaki alobi akoya kozwa po akabelela baninga nyonso je vais être un peu brève encore akabolela baninga nyonso mais mama Mado na aye te o te mama Mado ngabi mama Mado aye te koki soki mama Mado aye pesa ye carton ya biloko nyonso natindaki eza carton monene pesa ye biloko nyonso pardon yaya nayebisi ye nga alobi mama Mélanie biloko wana eza na carton te parce que olobaki na nga pasola carton kabola zwa biloko ya baveuve tia apart na moto akoya korécupérer et puis le reste pesa baorphelin mosusu na baveuve mosusu c'est ce que je fais place mpe nakaboli biloko napandi carton eza ndako ya bato nakokotika carton wana te mais le reste des affaires à part barobe nga nasepelai nango le reste des affaires napesi déjà na orphelinat ezoleka na chaîne nanga Coquette TV le 31 décembre napesaki déjà eza na biloko mosusu nga nasambelaka nakendaka église alors na église nanga mpe so namoni na baoyo baza en manque en tout cas nakopesa eza lipamboli nanga te eza lipamboli ya moto atindi Jérémie mama biloko wani asu na carton te biloko wana etikali biloko ya baveuve oyo ifo baya kozwa ah d'accord nazobenga bango baya kozwa le lendemain nazwi apela mwasi ya papa chef Coquette mama Mélanie mokolo mosusu nazwi apela mama ya mwasi ya papa Dudu nayebisi bango mama biloko na bino eza jour nyonso boluka oyo ozwa biloko en tout cas bozwa nga nde ezopermettre nga susu te naya kotika ndenge kaka tosololaki eye kosala ke mama Mado mokomso abengi nga Coquette mama Mélanie abinaki kozwa carton ya biloko epana yo nesi non mama Mado carton eza lisusu te biloko wana eza na bapake eza sac moko nakoti biloko na bino nyonso baveuve na kati ifo bozwa non Coquette eza carton ngabi mama Mado ngai mutu na travaille na mama Mélanie tikanga na expliquer yo mama Mado abina manquer respect nalobi ngai na travaille na mama Mélanie biloko wani esu na carton te mama Mélanie obaki na nga na panza non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati jeté surpris toza na kati alobi ke eza carton ya monene nga bino mama na travaille na mama Mélanie eza carton te eza na nini biloko na bino baveuve eza mama Mado obina manquer respect eleki o eleki eyokosaki mama Mélanie baveuve bakomobenga nga biloko epa na yo ngabi akoko nazoyeba te finalement nani ofo azwa biloko mpa na nga baveuve nyonso bazobenga nga mama Mélanie aye kobenga nga na telefone ayebisi nga alobi Coquette naza maman naza veuve naza na bana 9 pesa baveuve biloko na bango abime mama nazoyeba te même message yango ezozonga partout napesa nani biloko juste mais veuve akoapparaître moto ya liboso azwa kabolela baninga ok d'accord problème te koko aye kobenga nga lisu Coquette nde toya boye toza na groupe WhatsApp na mama Mélanie asala groupe WhatsApp ndenge eza na groupe WhatsApp mama Mélanie vraiment koko aza consciente et témoin mama Mélanie alobi baveuve nyonso fo base soulever contre yo balela badéclare biloko na bango oyo omeli naobi na koko ah koko tu es sûr abi oui baveuve kutu baye kocontacte nga babi koko lokwa yo oloba mingi yo otyaka moto okei kotyaka Coquette moto apesa biso biloko na biso nga bi te Coquette tosola bien sire nayebi biloko ya bato biloko na tala o Coquette solola yango nasenga bi non biloko ezali koko yaka lobi ya récupérer biloko Coquette na oya lobi pasenga adresse nazwi adresse natindeli koko nazwi adresse na renouvela adresse kutu pa ya mama Mandolina pendant que napesa déjà mama Mélanie adresse susu mama Mélanie ayekobenga nga ebisi mama Mélanie mama oza mama nga naza mwana est ce que otindi baveuve bazwa biloko bazwi biloko na bango bayebisi yo ke eza te bayaki epa na nga kozwa biloko balobi noki eza te est ce que makambo olobai na nga nasala nasali te pourquoi koko permettre bamama wana base soulever contre nga Coquette est ce que nga nalobaki na ozwa biloko ya baveuve olata nga bino maman est ce que bayi kozwa biloko na bango eza te oyo olobai na nga nasala yango nasali na pandi carton et tout na audio eza enregistrement
n'a pas dit carton, il fallait enregistrer parce que donc comment qu'on se sentir déjà, excusez-moi, on en a parti, on n'a pas compris. Ok. Nabi nasi apesa ki adresse epai ya maman Mandolina aleka baya kozwa biloko. Koko aye kobenga nga na tongo. Koko eti pesa adresse nga mais koko nasi na komeli adresse. Ok, donc récupérer biloko. Navandi. Bon. Je suis passé devant vous juste pour vous dire que biloko ya veuve mon côté na simba parce que ezaki biloko na nga te. Eza na eloko ya veuve mon côté na simba ndenge ya ndenge ezala. Soki peut-être maman Mélanie akoki koconfondre entre biloko alobaki na nga naponaki wana peut-être ya na oyo akotaki na sachet ya veuve moko, je ne sais pas. Mais nga nazwaki oyo nakokaki kozwa. Okay. Donc au reste naza mutu oyo lelo naza touché. Je suis taxée de voleuse. Je suis taxée de Angwalima. Je suis taxée na moment oyo ti lelo. D'accord. Je suis taxée de nyonso oyo nakoki ozala taxée. Pendant que eloko wana je travaille avec bato ebele oyo moko te atikali kobima lela ke koketa azwaki eloko ya mutu boye eza na bato mosusu na à travers émission na nga bafuteli bamama mosusu bandako basololi na bamama babeti maboko basengi bamerci lelo naye koyiba elamba naza mama na nsima na nga naza na bana oyo baza baorphelin oyo baza moins de 30 te baza plus na nsima na nga naza na groupe bana na nga babengaka nga mama na ndako na nga j'ai des responsabilités naza mwana oyo naza na bamama oyo bakoki kozala touche lokola mama oyo azotala nga akoki olala lamuki na ntongo bapiblie mwana ne moyibi naza na belle famille oyo bakoki otala lobi tolobi okuna on a choisi 7 femmes pour éduquer nos enfants nalembi kobota te na kobota YouTube oyo eza na biso éternité à moins que mondele a changé jeu il y aura mes enfants et mes petits enfants un jour on a taxé notre mémé de voleuse mpona moto nyonso apesenga conseil naleka conférence de presse talimbisanga parce que je devais éclaircir mpona motu nyonso atalaka nga oyo azwa exemple epa na nga oyo akonsidere nga oyo akonsideraka nga oyo motema ne etutisamaki na makambo oyo alimbisa toza kaka bato alimbisa peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu mpona retard oyo nga koketi na kokaki kobimisa kopesa bamama biloko bolimbisa me nakoki te na éducation na nga yanga te nasimbaka te pour mes enfants oyo bafingami bana moyibi pardonnez-moi à tous mes collègues oyo na nsima na nga babengi bino moyibi babibi nyonso boza bamiyibi bolimbisa bana na nga groupe bamama na nga oyo bafingi vous n'avez jamais accepté ce que nasa théâtre libota na nga nasa mutu makasi nasali mais à cause de moi bafingi bino famille ya miyibi vous l'avez accepté mais merci parce que boyebi qui je suis pour l'église nanga on a traité mon pasteur encadreur ya moyibi pour ma belle famille heureusement je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde
Le cause na mukina bateau nyonso bako soutenir yo bakoki ozala. Merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu babungi beke onde. Merci à ma famille ba ebinde bakoki éduquer bana bango. Merci Nabilo. Et merci beaucoup non maman Mélanie. Alors en fait c'est le moment hein, c'est le moment entendu. Alors beaucoup. Coquette, le temps on se ressaisir, je dois te prendre la parole. Je dois te prendre la parole Coquette, le temps on se ressaisir. Bah comprenez son émotion hein. Vous voyez que c'est que normal, bon encourager artiste quand même. Donc merci. Alors, s'il vous plaît, merci déjà on a battu pour soutenir. Merci Nabino Makasi de soutenir artiste. Merci Toyokana. Alors, c'est le moment au biso tout aux là qui tout le monde dans internet, tout le monde partout, ba photo ba colis, ton dimité, ton douté, mais on a ba tout le monde asiko nani asali nini, nani faga sala nini. Alors, la preuve elle est là. Alors Coquette n'ancien abo et début sobo msa ba colis tout est va la messawa. C'est maintenant parce que artiste a chuté et puis tout balancer la question. Alors Bobby Missa Bakoli, voilà. Voilà. Et puis tu vas comprendre. Attends, Bab Missa calmement. Mais Moutoumou Babi Missa rapidement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Ndeko Orosungabiso, Ndeko Sungabiso Mata Koli Moko Tokana. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Torosala Boye, Arotombo la Koli Moko Atangi Kombo, comme ça on saura. Nanyazu Koli, Nanyazu Kolité. D'accord? Alors, Tobandi, il y avait 9 veuves. D'accord? Il y avait 8 en fait, dans Orpheline Moko. Ok. 9 veuves, 8 veuves, si 8 veuves, n'a pas ça qui a maman Gisèle Dikambala. Alors, Orpheline Moko, en tout cas, je cite bien. Ouais. Orpheline, il y a émission après eux. À part bah, orphelin, Oyo, et Zalaki Bilamba, avant de faire qui est kotika na tikaki. Alors, Jérémy Bilamba, il y a maman Gisèle Dikambala. De la paix, il y avait 9 petits colis en fait, et tu as le col à 7. D'accord. Merci Tobandi Aliboso. Alors, Toyokana. Alors là, Papa Chafo Baloussa. Ok, tu peux t'asseoir. Hein. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Ndeko Sungabiso. Toyokana. Calmement, s'il vous plaît. Merci le collègue. Il y a Papa Chef. Il y a Liboso. Il y a Papa Chef. Alors, on sait la commentaire après. Autant à combo te poser on a mis ça et tout ça la commentaire après. Alors deuxièmement, Papa Lissala, ok? On avance. On a? Papa sans souci. Papa sans souci, s'il vous plaît. Il y a maman Mado. S'il vous plaît. Toi avancer, on a Papa Lokuli. Il y a Papa Lokuli. Alors, on a Tanga Kombo, s'il vous plaît. Mais... Papa Mundweri. Merci. On a mis ça. Coco Bikote. Merci. Alors, s'il vous plaît, merci. Merci Kovo Deluxe, merci. Alors, la lingue sikoyo, ouais non. Alors, la lingue sikoyo n'a pas sabino maloba. Alors, artiste, c'est la conclusion, tout simplement. Parce que bon, on y va preuve, il y a une image, pardon. Bosa ba professionnel, il y a Moussala Nabino, voilà, je respecte beaucoup. Tout se comprendre, pardon.
Alors, artiste, au la maloba, au la conclusion, comme ça, tous les questions-réponses par rapport à liste. Il y a Bachonès Tonangwa, rapidement, merci. Voilà. Brièvement. Voilà. 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 Mais finalement, ma caméraman nous parle au bateau, la journaliste nous parle. S'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà. Biloko ya baveuve yango yo. Oyo moi je leur dois. Mais ba maman bolimbisanga peut-être vous avez pression là tabilamba na bino na umisi pendant que vous pouviez aussi ata kotina bandeko nanga baya kozwa ponga pe na komaki moi santé pendant en tout cas je sais pas bandeko nanga baza bayebi naza vraiment je peux pas le dire ici eza santé nanga donc biloko yango yo bolimbisa moi tant ani pesaki na mutu nyonso oyo afingi nga oyokaki na yo il y avait aussi des preuves je peux pas te condamner mutu oyo otokokaki kotaxe nga de moyibi parce que oyebaki na yo te yo mutu ya bato en tout cas mutu nyonso mpe nabetisi libaku alimbisa nga mais je dirais dans 24 heures les mamans naza na ntango te ya kotika na biloko oyo po eza mpe ka yanga te naza mpe na ntango te ya kogarde yango po esi esali mpe bambula ebele bambabamo ebele mpa na nga ezeli tellement boya kozwa yango natiki na nga 24 heures sinon eza susu na charge na nga te voilà. Merci. Au reste, merci beaucoup. Merci. Merci.
Naloba na bango dernier jour papa ça a raison tu as milité mais un jour ba luka coquette ba eba ke biso to zami ba seme ki na bango le ba to mérite un respect au mona to ke na bango bongo na za ba leka ba ça a droit de réponse pour ba de mama do ko ma chroniqueuse on répondre là où allons merci Voilà, j'espère que vous êtes là très nombreux en train de nous suivre de partout où vous êtes. Conférence de presse, il y a une coquette à Longi et Tumba. Que le bien en coquette à Longi et Tumba. Moutaro tchat et Mbeza, les sous-têtes, zong si bilogo ya maman Mélanie. Coquette à Longi et Tumba. J'espère que vous continuez à l'andabiso. Ambiance, c'est ça, à Nandenge, Yarosaranate. Ambiance, c'est ça, à Nandenge, Yarosaranate. Coquette à Longi et Tumba. Azongi si biloko na bango boya ko za biloko na bino to zongi si biloko na bango baya zongo voilà un mot ezali naza direct pena un mot ezali nayebisaki essaie de Panama babengana na groupe les érudits pour le bar français bien te omoni bakoli bo changer maloba te to boy pardon na bino maseka coquette pardon te ba auto comme na commentaire na yo balobi nini to boy azongisa biloko ye azongisi biloko bolelisi mwana mama na nga bongo pona nini mwana tata na nga bolelisi ye bobenge moyibi nalobaki bien soki coquette za moyibi na kotia mutu na nga bonkata bomoni biloko to gagner boya ko soba koli na bino 24 heures to boya on a fula sayo mako va biso koli 24 heures ba yo soite ba to boya on a fula sayo to boya on a alongi pona lelo alongi te to longi drapeau à Congo presse longi ba comédie ba longi victoire YouTube ba bibino nde ba congolais bo simbi YouTube donc na ebisio essaie de Paka Juma moi si oyo alamela mobile il était au sala ba direct donc aujourd'hui j'espère que vous allez continuer kolanda biso to ça vraiment en direct na finga pa na coquette na ndima ba salté nyonso po coquette a mutu nanga to na ozela ka mukolango yango oyo ololo bo moni en tout cas ne pe coquette alobi nga pe na limbisi o bo finga pe bo yeba kité bo limbisa pe coquette ka ndenga lobi azaka moyibi te akoyi po ko yiba te po e mo pasana aza orpheline azana ba mama o baza ba veuve donc o sala veuve moko mabete biloko nga coquette a mutu église na ngai to samba église moko apesa meuble en église en tout cas bo limbisa ye o bonere bo continuer ko ninga ye po aza ndeko na bino o ya sepesa bino o ya te akabino donc on va na loba vérité et mon ami oui vérité et mon ami et tant qu'artiste ba maman on va samisi coquette baza ba seme ki na bino baza basi ya bandeko na bino o bakufa ki coquette asali volonté opesa message ko opesa na basi ya bandeko na biso bakufa en tout cas ba maman na biso o basa ba seme ki na biso bino bomoni déjà erreur bosali peut oyeba kite lobby bolinga bolia mingi na nzela coquette mais nde boza be bo perdre
nayebi te nandimi te na coquette akosuka koluka bino po asunga bino to asala bino émission nandimi su te po bozokisi ye bohumilie na monde entier donc borate po baprojet ezalaki ya malamu. molona so nayebisi bino moi kokoti aza na amalade na nzoto ndenge aza na kokoti abelaki ozolanda soki mpe ezalaki ke apesa adresse te ngani nani apesaki adresse ya luozi na kasavubu ya lolita balekaki te po papa lolita to abaki soki azalaki makasi ye mpe ngai ya koloba po bilo ezalaki na ndako na ye omoni kokoti akoya koboma te kokoti boma te aza ya kokonda aza malade mais malade ya maladi tokoyebisa na misa bato boye te aza malade bolimbise kaka mpona baretard wana. Merci beaucoup, merci. Mais baye ba dit que le coq. Et ça quand on passe vraiment autour de même pour na basemé qui na to continuer kaka donc ambiance eza toujours bino mo bomona. Ceux qui ba maman ceux qui lelo ba diaspora ba koma ko aider bango. Tu comprends? Ceux qui lelo ba diaspora bakoma ko aider ba maman na biso c'est grâce à Coquette. Netinga moi c'est papa chef na moni ka na TV. Na ebinenge luminité. De la moni moi c'est papa chef grâce à émission à Coquette. Moi c'est papa Doudou na ebi luminité. Na ebi luminité grâce à Coquette. Tu comprends? Donc on ebi ka moi ça pululu na moi aussi, il n'y a pas sans souci. Caméra qui est papa. Tu comprends? C'est pas mon gars. Donc, Coco Bicoté, tout le monde est collé. Tout le monde est collé. Joie collé. Tout Silani Bissonabino. C'est tout. Voilà, Mika Maloun, c'est un bêtise. Comme dit à mon mouton, à mon mouton, c'est pesé. On en a 100 plus 100 francs. Il faut avoir du respect pour ça bien. Comme Nabandeli, comme dit Adam Moumouté, Am doit s'arrêter. Parce que dans un stress, n'a pas tout. À ce qui s'arrête, sans foutre mon. Sans les Cambozali, tout cela bien. Et non passer par la télé pour faire la bêtise. Et ça bien été. Pourquoi du côté, artistes et comédiens dans le Congo? Car on a un peu de Coco, neti Coco, azamosa pululu. Coco azamosa pululu. Mais au final ba comédien. Mais les lois biso to tia ba mbongo na biso poto sala pululu Pierre Tombal. Est-ce que azo raisonner le quoi? Donc ba comédien yo finga, biso ne to sangisa ba mbongo na biso poto sala mobile na yo Pierre Tombal. Bo raisonnaka, c'est mieux. Coco. Au fingi ba comédien, ba to fingi. Ba ota mbongo Voici le Pierre Tombal. Yambel na yo. Siko abato fingi wana. Ba komede mi yibi. Ba na fallait été et le goyate. Mais ce que mon ba bi misa bango pour le Pierre Tombal. On le bini ponango. À suivre. Zamaele, Zastage et Sungao. Tangos. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, très chers amis, très chers abonnés. Il y a la chaîne YouTube Caroline Ikroa Télévision. J'espère que vous êtes toujours en direct. Il y a Rolanda, la fin de notre événement conférence de presse, par rapport à Nyonso et les Kaki. J'espère que Bolandi Yango, Bakoli, Bomoni Yango, Yom Tom Okoti na retard. Zonga na sima na video na biso oromona koli ya mutu moko moko ndenge balakisi yango. Voilà. Ulula linga bikotere. Aza vite etalinga te bikotere lo makasi wana na kovandi so na maya Javel. Elongi fwe lemba yo. On finit par commander mi oui. Mais les gens, qui est tombé la pouloulou, tout ça, on peut se dire. Si vous avez un colis, un carton, au moins, tu as un la pototé, il y a un carton. On a 10 kilos, on va cramper. On va cramper.
mère na biso mado tete pe ba fekate ça va suite full sayo et que na full sayo et mon ami ah Keneda ko zong sei paraît-il banan oh bazwa ki na bureau Belleville te to sika bêtise ezaki 9 colis ba petit de la paix na Gisèle 7 nga ba compter wana et la première koyeba moi ba réussi ata bilamba poto c'est parti de colis a ngayeba et un gramme to kilo parce que ma mère tema kala na mon carton asa na conteneur toni asa na conteneur tiki toni carton na mutu mo carton yo me wasa wa na conteneur na Africa na palace. Voilà, ma koko wana agokende agobima na salle wana bimi akei. Donc c'est-à-dire en tout cas nyonso esili pona mokolo ya lelo. On vous aime beaucoup, continuez de vous abonner sur notre chaîne Caroline Ikwa Télévision. Donc faites la publicité de notre chaîne parce que awa bogozwa actualité à la seconde. Donc j'espère que vous l'andi yango en direct. C'est Migra Malou Zingina, le réalisateur, la main et l'esprit de votre chaîne YouTube, Caroline Ikwa Télévision. Merci. Si vous te direz quand vous